Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o. Paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Ça va, chérie? Ça va bon, maïe. Il y a 14 ans, après 2 ans, en 73, il y a une tournée européenne, dans le groupe Chemchemiet. Après une tournée européenne, quand on attend, soki na ye azosombelanga biloko te bapema na kimia nzamba bomba olekaka awa tolekaka awa papa na moko te kona nzambe nini afandelaka wana afandelaka monaka moto asali biloko Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86, 923 71 72 15, 933 86 69 35, 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. après une tournée européenne, nous avons ça. Na côté pas Betty Masikini. Après à Betty Masikini, na pas Betty, na côté pas Pongolov, les Pongolov a joué na musique. Moi j'étais là, na mon abonné bazo banda. Na gina Pongolov, après Pongolov, na côté na Friza, après à Friza na côté na OK Jazz. Après à OK Jazz, na salle groupe na ngamo les Farouge, na les fléchettes de Big Boss. Après na zongi sur na OK Jazz, na zaki Team Mora Franco. Après Mora Franco, ndé na kuma na viva la musique, j'étais avec Papa Wemba. Tindinga Papa Wemba zaki na bomoi. Avant kokufa na ye, ndé na lungwe. Naki chorégraphe. Je faisais la chorégraphie, donc on a aussi la danse. Il y a un groupe nous se beta wana banini. Na salle de spectacle minene, il y a Papa Wemba na Bercy, na Olympia, na Zénith. Na salle de spectacle, on a préparé groupe, il y a des danses, compagnie spectacle, il y a Werason na Zénith. Il y a Jimmy Mpia na Olympia. Donc, on a travaillé tout dans Kofi Olomide, on a sali ba loi, ba ultimatum, ba longitima. Moi, bilo que bilé pas Kofi Olomide. Donc, j'ai travaillé avec tout le monde. Donc, on a travaillé indépendamment, mais j'étais engagé dans Viva la musique comme chorégraphe. Et j'ai pris du temps dans Viva la musique. Mais, aujourd'hui, j'ai mon groupe Vijana, Britandera. Papa même à soutenir. Et namona ba redinde ba kota Viva la musique, namona ba video kwepande bazagoya. Avant tout, moi j'étais avec des espérants, à Kessere Mene, à Dindo Yogo, à Rigo Star, à Calmeriso, dans Viva la musique, à Elboso Tangue Salamaka. Et après, nous avons dit ba redi bazoya au kota na Viva la musique. À Lidio Kwempa. C'est ça mon takufi, atazaki moto mabe ba bakata moto malam. Donc, tant que mon takufi, atazaki nemi na lingi goya tika yaya. Bongo songo munene wa ma grand frère masolo na kati ya mboka nazo munene lambio bobeta maboko makasi pona lambio moto wasala sana no beta no danso vraiment danso na do beta vraiment danso ba fi wana ba ya wapi yolanda ya beta no danso raso sana mo sebe na beta sebe ka ne so wana ba danser se wa ya
Allez, kila mon broso, kila, allez, kila mon broso, kila. Go de corda, kila, allez, kila mon broso, kila. L'ambio, kila mon broso. Je suis choqué. Batobele mo gouverneur tout monde gano l'ambio zo loba. L'ambio loba kaka te. Leonel Sabino secret moko clip au moment ya loi o evidaka te bato balinga oti lona bomboka to ba Bujumbura ba wapi. Moto sala chorégraphie mo bimba nango l'ambio maboko pona ye et merci encore une fois. Et pona ngai na Congo na Afrique na mona ka meilleure danse za mi balé ndombolo na nkila mo grosso. Maboko pona yo quoi. Loba muke. Loba mona na solo loba muke, lobo lingi, lobo yo lingi. Na yebisaka bango toujours que nazwaka exemple ya monsieur Mopao poza grand monsieur ye atiaka pena sérieux na mosala na ye dépense pena tala bateni mais na conseil dominical makambo badanseuse akotisaka pena la rebele yango nanga pena na lokolo na ye badanseuse nanga tu bazaka shenga na palais omoni changer oye epai boye bafioti oye epai boye banyonyo na tata na bango. Elles ont déjà fait l'Olympia, elles ont fait le Zénith, elles ont fait Bercy et elles viennent de faire le Bataclan. Nous avons décidé que ces enfants reprennent le chemin de l'école. Donc à partir d'aujourd'hui, concert na bango ya suka yango oyo. Ba fioti bazongeli classe bijou yo okosala nini. Moi c'est kitoko. Osala nini? Na otanga. Otanga nini? Na olanda cour. Merci. Mundele. Babote mama et babote tikali kaka pas beau. Blandine. Papa. Yo salanine. Na otanga. No obalate. Sikote. Na obala sikote na otanga na. Merci. Nazo regrette mingi po yo magi yo salanine. Na osa cours esthétique. Ya osala cours ya esthétique. Bonne chance na vie na yo. Bonne chance na cours na yo kosala esthétique. Merci. Ya yo muluba. Na kisasa kuna lokola ba commanda ba koma ebele. Commanda moko abimaki azala fiancé na ye mais ye aboyi. Alobi non nano na koki na âge ya kobala nanu te. Ya yo kosala nini? Bon natika lezaka makambo nzambe. Ye azabongo mwana na biso ya liboso. Tata o na présentaka bino awa lambio mwana na ye ya liboso ye oyo. Oui. Ozomone longia. Alors ye d'après papa na ye na maman na ye, c'est un enfant qui travaille très bien à l'école. Mais comme c'est des fils, c'est des pères en filles, donc moi na aponai kaka nzela ya mabina. Mais le quoi to komi awa alingi a continuer ba classe na ye awa. Yo okosala nini sido? Na tanga. Otanga wapi? Na école. Ok, merci. Alors, bah, oyo, effectivement, toyaki kaka na mine ya pamba pour
topona ki bango mais bazali tala molongo sombo ya boy bosela bango prière na bino wana Éternel Dieu na tiki bana o na maboko na yo. Zambe na sengi makila na yesi la ko manifester katikati na bango. Zambe na sengi Saint-Esprit na Zambe si akoza na bango. Papa biso to binaki na molimo mo sainte na yo. Zambe tikete osi la ko batela bango bo binta ba onde biso to zaki ko bina Nzambe. De nazali ko telemela molimo so tu ya diable. Oya makanisi mabe. Oya ko ela bango basimba kisi. Oya ko ela bango milimo mabe Nzambe. Na mama on nazali ko telemela ngona kombo na yo. Seigneur yebake makila na Nzambe si la ko manifester katikati na bango. Éternel na tiki bango na maboko na yo lokola biso pe tiki musala oyo Nzambe nyoso lokumu na kombo na Yesu Masiya po biksi na biso amen. On a eu quelques malaises en fait. C'est pas que Abela qui non, il a eu le malaise. Après à Ndeka et Zalaka. Donc il a eu de malaise. Après on voulait le ramener à l'hôpital et en cours de route il y a Atali match il y a hier soir. D'ailleurs c'est lui qui a passé la chaise Nabana. Et c'était là dehors, Atali Naïdia et tout, match Pessi Nabo, Azoni Naï. Et il est rentré dans sa chambre il y a un moment, il a senti ma malaise douana. Il a senti ma malaise douana, pas que hôpital. Mais Yaya et Bissika Lobby à son pas qui fait bien fait. À l'hôpital, la salle est quand même un examen, ça devait sortir aujourd'hui. Et du coup, la boutou, il y a hier des malaise wana salaki. Donc Nandila, il y a beaucoup de alors on lui a brusquement wana, on a commencé bon, en fait, tous en bateau. Parce que moi je parle avec lui au téléphone. On s'est convenu que tout le monde a l'élo. Deux fois on a les acquis l'élo à 10h, 11h. Voilà. Parce que la ligne a annoncé une bonne nouvelle beaucoup. Mais d'abord il faut annoncer na téléphone. Alors on a ligne a ça là, on a tout ça là, on a annoncé des boulons à fin. Et après tout ça qui na rendez-vous on a il fallait tout des communes à ma tête. Parce que on avait un document moi fait la bien ça. Donc c'est lui qui devait m'accompagner parce que la commune donc c'était ça, d'abord de lui annoncer la bonne nouvelle et puis accompagner. Donc le rendez-vous était aujourd'hui. Au téléphone, il était bien portant, avec une malaise de l'autre. Donc moi je peux dire que les Nzambe Moutaleli, Baoba, certes, oui. Baoba, les Aka Baoba, 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 Bena, la famille Moki, oui. Et ils allaient sous Baoba, Moussous, autre, tu vois, qui n'est pas vu la musique. Parce qu'on a accompagné dans la matinée. Donc, Azali, le chef d'état-major de Viva la Musica, qui est tombé aujourd'hui, c'est le grand chorégraphe de la République démocratique du Congo. Il a commencé avec Saint-Michel Metou. Je ne sais pas si je ne prononce ça bien. Saint-Michel Metou. Ils ont commencé Nabomwana, danse. Alors, le prêtre Wana Zaraka, belge, si je me souviens. Yemoto a formé la danse, Maman Chalamwana. Je ne sais pas si c'était Maman Biabel, mais je sais que c'était avec Maman Chalamwana, de Mamandara danse. Et puis, Maman Chalamwana, à l'époque, Yelam était déjà chorégraphe dans l'orchestre Mama Betty Masikini. À l'époque, on a Maman Chalamwana, on a danseuse. Et il y a ça là. Non, je parle de Betty Masikini. Betty Masikini, donc, Bazara déjà dans l'orchestre. Et puis, il y a Lambert a travaillé qui dit Papa Nabiso Lombo Makiadi. C'était comme son pur petit en fait. Parce que vous vous souvenez que Papa Lombo Bazara mouné. Alors, il y a Lambert qui était là pour la chanson nae, donc, il y a Lambert avec une petite nae. Alors, il y a Lambert a travaillé sur la Papa Wemba. Il y a Lambert qui a travaillé sur Papa Wemba pour la pure petit à vie.
kozala toujours na vie, après aller comme la vie, après travailler la vie. Nazo reconnaître bandimbo lokola balongitima ya skol ya Koffi Olomide. Apprendre ngo ba danseuse na oui parce que ba danseuse mais c'était à quartier l'état et donc bango nyonso wana basifi bana époque wana bazina et tout. Et apprendre bango chorégraphie. Là c'était devant moi. Ma famille Moké, donc je suis aussi de la famille. Je suis aussi de la famille Moké, c'est comme ça que je dis Baoba famille après. Parce qu'il y a Lambert Azalaki, moi la mobile lui a botami, la carte à famille à Bassi Bélé. Bayane Bosso Bazaki, Bassi. Après, il y a mobile. Donc, à quoi qui n'a pas de Bassi, au moment où il y a mobile, entouré, n'a pas Bassi, donc on a fait donc on a balé qui va plus au petit naïe, va courir na Michel Lambert. Donc ils sont sur la Michel Lambert. Donc il y a Lambert à courir na bande na Bassi. Alors bande na Bassi ba botaki. Nzambe atometa ki ba kufa batala te. Alors il y a Lambert beaucoup li ba ministre na akoli na libota banana et ti ba ministre akoli. Donc on a artiste na biso nyonso. Je commence Koffi Olomide, JB Piana. Je ne sais pas si c'est entre Zénith ou Olympia. Les concert à travailler avec un artiste en coulisses. Tout le monde a Fioti, tout le monde a Nyonyo, tout ça. Quand c'est sur un moment fort, il y a Lambert, c'est Donaki. Totalement, na vie la musique, na moment de nouvelle écriture, je pense. Il y a un commandement. Il y a pour diriger à gros, l'album le base vraiment il a assez donaki à Salem Sala. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réchute. Alinaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo. Parce que nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.